Hello, ezanga indeko na bino mama Mimi Selunga mwana batanzambe bo s'abonner bo commenter et ça la bien apesi ba la team na ngai wana team nde makambo mama Rebecca le prince mama Yvonne mama Mopepe Lukoki donc mama Mati papa Lumière mama na biso Micheline na bandeko nyonso bolanda biso bambote na bino vraiment ebele naza na sujet moko to partager na bandeko o botala ka biso e kosa biso malamu mingi vraiment babi moto akoki mayele te mais na mwa mokie o nzamba opesa biso tozoyaka kosala ndenge ezala kaka kobaksa un place balobi mwasi obe mobali soki moko azotrahi moko azokende libanda nini etinda kana kati couple tolo bango bien nini etinda na kati couple mwasi obe mobali abima libanda bandiko o eza question nani penati na nini etindaka eske nga mama Mimi Selunga na okoloba nini sika wana na question ona koloba ni bandiko na koloba boye eloko moko ngana koloba ngo boye soki bolingo ezali considération ezali bandeko nanga eza ne loko moko te soit na mwasi soit mobali soki boza na considération bo se considéra ka bino mibale pe bolingo domina mitema na bino bandeko même berere ezali papa aobema libanda te mama pe aobema libanda te to boy na biso te na kati ya ba couple makambo ezalaka ta mso mobali aza sali te ta mso mwasi aza sali te ta mso mobali aza soki ndenge nini apesa ko ba attention te mais na nyonso wana nano tokoloba biso nso tozaka na ba qualité tozaka pe na ba défaut tokoye kopesela ngo vraiment te ke to betela ngo maboko ke mobali abimaki pona mwasi asalaki boye mwasi pa bima pona mobali asalaki boye oui mais na kati vraiment makambo wana ezalaka parce que esalamaka ezosalama peti lelo mais o tokoye kote ya bandeko na biso vraiment photo za la sage makasi na kati ya libala pona mwasi obe mobali bo sala eloko moko te ke oye koye kopesa bino pasi bo moko akende libanda obe mosusu ke libanda photo lukaka tozalaka na considération makasi pe tozalaka vraiment na dialogue makasi tozalaka pe lisusu na attention bolingo nyonso wana soki dominer donc tokokoka vraiment moko ta kokoka kobima libanda bandeko biloko oyo ezali ke ebimisaka basi libanda ezali mingi kote ya mobali soki mobali apesa mwasi na ya attention te mobali soki amona mwasi na ye eloko te mobali akonsidera mwasi na ye te ngai ona lobaka considération eleki vraiment to boy te bolingo déjà nzambe sa kabela biso yango bolingo eza nzambe oya lingi nzambe akoza pe na bolingo pe na prochain même na mobile na ye même na mwana na ye même na mutu bolingo eza nzambe oyeba mutu wana oyeba mutu wana te bolingo ezalaka déjà mais na kati ya mokili o bandeko na ngai na mokili na biso toza awa tellement nzambe sa pesa biso ke bolingo eleki nyonso ngana tsaka bolingo eza deja likolo na nyonso mais na nyonso wana bandeko nanga même na kati ya libala soki considération eza te même na kikamaraderie soki considération eza te na kibondeko soki considération eza te ezalaka pasi makasi bandeko nanga bo comprendre se boki mwa makela mike toza libanda tozo profiter moya yango to beti ba couleur lelo nje tozo pesa miso pasi zwaka miso pasi po to lati ba mwindu tel mebele to lembi lelo pena miso fesa la pasi otali ma mimi boyoki miso sio c'est ça bandeko nanga neza ba ambiance oui quand ndeto ande koluba bandeko nangai eza bongo to yeba kosungana na kati ya bandako papa foyeba kopesa mwasi na attention papa foyeba pena kolakisa ke olingi mwasi na yo donc zala papa moko boye zala mobali moko boye oyo ozotia mwasi na oka mwasi alingaka bongo biso basi vraiment loboza mwasi moko abentere ya bamaka soko za no mwasi moko normal o nzamba sali penza etake mwasi o balongola pe na mopanzi ya dan bandeko nanga biso basi tolingana biso makama minene te toluka makambele bete metolukaka respect tolukaka dialogue tolukaka considération bolingo déjà tant yo yaki olinginga se ko linginga ti bolingo déjà fo ezala kaka donc babiloko wana sko bolingo kokozala mais soki considération ezate
respect ezate en tout cas mwasi wa banda komona ta mususu akomo beta ba calcul mutu nanga kala na kutu azaki nanga bien obi okomo luka luka okende ozwa kimia esika moko boye donc ba papa kuana kota ba papa fo bo arrêter soki bolingi basi na bino babima libanda te pesa mwasi na yo mbongo deja mbongo bandeko nanga soki bolingo ezali ezaka na mabe te soit mwasi soit mobali o aza na mbongo akoki koserve moninga eza mabe te eza bolingo mais oyo eza na kati wana tolingana bolingo solo topesa na respect surtout respect considération papa akozwela mwasi no bambanda te omona mpe bozala bien na kote ya biso bamama ekote ya biso bamama mpe mama fo ayeba kolamba mama fo ozala respect makasi na kati ya ndako eloko ya liboso eza respect ka nde nazoba na ngambo ya mwasi na ngambo ya mobali respect considération soki botiango na kati bandeko nanga moto te akobima libanda babiloko ebimisaka bato libanda soki penda boza na biloko wana na kati na bino te considération soki ezali te bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa mama yeba ko considérer mobile na yo yeba kozala na respect na mobile na yo lambaka pe kitoko soko ozolambela papa biloko ya cuisine kitoko papa olinga yo kuna pe lisusu esika bakoko babengaka na suku pe papa soko aliaka ne bien bandeko nanga en tout cas lobaka azala papa moko baluka esika respect ezali esika amitié ezali considération ezali kolia ya cuisine ezali kolia pe ya suku kuna boyebi kaka bandeko biloko kitoko eza nango papa soko bimi libanda oza kaka ya kolokama donc babiloko wana yango esalaka ke mobali obe mwasi abima libanda surtout soki mwasi na esika mwasi papa oza na attention ya mwasi na ote na bandeli eloko wana mwasi abanda ko raisonner na ye bato ya libanda mwasi abanda kokanisa na ye bato ya libanda omona mwasi akomokanisa omona kamani moko abetelaki lisolo nga tutozaka bwena mobali nanga yango tozomona lelo ebele kaka camarade ande kobetele lisolo ye na ndako nazaka boyo mona kaka camarade abimi pe na mobali ya camarade na ye po nini ye na ndako na ye azwaka biloko wana te ozomona pe en plus bato ebele balobaka soki sexe eza te na kati ya libala okomona mpenza libala ekokufa basi mosusu omona kokende koluka mobali libanda mpo atondisaka ye bandeko nanga ekozala vrai ekozala pe faux nazoloba ngo bien esika considération ezali esika bolingo ezali esika respect ezali yo moko soko oza na considération ya yo moko oza pe na bolingo ya yo moko oza pe na bolingo ya mobali obe ya mwasi na yo moto akobima libanda te mais soki boza na biloko wana te kotinda bino bobima vraiment libanda to éviter babiloko wana tota dialogue na kati ya mabala mama lakisa papa eloko oyo lingaka yo pe papa botika babiloko wana bapapa bozaka nango mwasi alobi papa nga nalingi omema nga na gauche te papa nga nalinga pena soko matisi pena volume boya pe obeti boye